ba Congolais nyonso tu ba il faut batala la site nini. Ah, soko ozali Congolais a solo e sengeli otala bobele Congo dialogue. Congo dialogue. Tembete. Osasir. Soko di Congolais a solo okokiko zanga mokolo mokote e sengeli otala bobele Congo dialogue. Oyeba makambo mazali koleka kuna. Donc www.congodialogue.com. Soko za Congolais a solo. Yango wana. Nzeta lobi yango foko talaka. Congo dialogue. Tina yango ngai pena yebaka makambo makoleka kuna na bosana te. Otala kapeka Congo dialogue. Tembete. Yeah, so ata nazali Congolais so ata ba mendele ki bakokiko tala. Congodialogue.com. Vérité tu ah vérité tu mama chatumba tubeli bosolo ah alobi bazali ba faux serviteur mama alobi bandimi baza esclave na bango ndeko nangai kabwana na bango c'est que Dieu veut l'abandon du péché ndeko nangai vraiment kabwana na bango nzamba tindaka kaka ba messager ndeko nanga nzamba tindaka kaka ba messager baguru te vérité tu en vérité tu ndeko nangai chatumba tubeli bosolo alobi bazali ba faux serviteur ndeko nangai alobi bandimi baza esclave na bango mawa mingi ba pasteur wana bazande baguru c'est que Dieu veut l'abandon du péché ndeko nanga nzamba tindaka kaka ba messager baguru te. Bien-aimé dans le Seigneur, libota na nzambe bato yeso kufela bandeko ya biso. Bien-aimé nzambe pambola bino bisika na so bino bozwami au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ezali somo, ezali pasi, image à l'appui. Bien-aimé, évangile de l'agneau, 100% Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, nazo telabino image moko. Bien-aimé, chatumba o bozako mona oyo afinga biso, asalela biso ba émission. Bien-aimé, abenga biso ba kombo ya ndenge na ndenge. Lelo oyo alobi vérité. Bien-aimé, alobi vérité qui bazali ba faux serviteur de Dieu. Alobi vérité ba église wana fo ba kanga yango. Alobi vérité mosali nzambe moko azalité. Alobi vérité nzamba tinda biso na église bâtiment wana te. Bien-aimé, et bazu makambo ya ancienne alliance, ba memengo na nouvelle alliance. Biso tozali église eza bâtiment, eza peuple mis à part. Yango bien-aimé, avant to loba, avant to sambela, avant to pasola makomi, to yokana nu yemoko chatumba, après to zonga, pe to pasola makomi au nom de Jésus-Christ. Pour ça, il faut bakanga. Bakanga l'église. Bakanga bamoutique. Pour ça, il faut bakanga. Bakanga l'église. Bakanga bamoutique. Moi, j'ai dû essayer d'appeler encore devant Dieu. Que batu sont dans l'église. Bazo on a bandako. Batu nanzambe. Bande konangai basi pe mibale. Quand Dieu s'est fâché avec Pharaon, il a envoyé Moïse. Exode chapitre 14 verset 7. Il leur a dit, va dire à Pharaon de laisser partir mon peuple. Ça c'est Dieu. Il s'est fâché. Il dit qu'il va dire. Moïse a dit, il dit, vas-y à mon nom. Dites à Pharaon de laisser partir mon peuple. Maintenant, il faut que les mouvements de laisser partir mon peuple rentrent dans ces églises ici. La plupart des gens qui sont dans les églises là, je répète, il n'y a pas d'enfants de Dieu dans les églises. Puisque ceux qui sont dans nos églises, Dieu, ces pasteurs ont fait leurs esclaves. Ce sont des esclaves des pasteurs. Ce ne sont même pas des esclaves de Dieu. Mais ils doivent continuer à aller dans ces mots. Pourquoi? Il faut que Dieu récupère son peuple. Et que ce peuple commence à rendre culte à Dieu. Il faut que Moutio soit... Ils vont rendre ça comment? Il faut rendre culte. Le verset qui dit il est bon, doux et agréable que les frères et les sœurs demeurent ensemble. Et vous accrochez quand c'est le verset. La Bible, si tu veux prier, rentre dans ta maison, ferme ta chambre. Prie dans le lieu secret. Ton Père t'écoutera.
Est-ce que la Bible a dit seulement qu'il est tout? Il n'y a pas que ça. Il n'y en a pas que ça. C'est comme ça que beaucoup de gens manipulent le peuple en disant qu'il n'y a pas ça. Il n'y a pas que ça. Il y avait des églises de maison où on disait autant de Paul. Pourquoi ces églises n'existent plus aujourd'hui? C'est là où il y a les gens manipulent les autres. Vérité zatetu, ah, vérité ezatetu, maman, chatumba tubeli bosolo, ah, alobi bazali ba faux serviteur, alobi bandimi baza esclave na bango, ndeko nangai, lamuka na mpongi. C'est que Dieu veut l'abandon du péché. Ndeko nanga nzamba tinda kakaba message bagurute. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé aux adresse ya bien. Awa pembe na pembe. Vérité de veri. Révélation de reva. Pona bato yeso akufela. Ah, aux adresse ya bien. Bien-aimé awa, aux ana bala ba yeso. Quelle grâce! Bien aux voisins ba Paul, voisin ba Marie de Magdala, aux apanabino, oyondeko nabino, papa tindi, pona juste kaka na foi na yo. Bien aimé, le lobansa mezoloba, le juste vivra par la foi et non par les œuvres. Belbino ba œuvre ya loi, ba gêne, ba nini, ba retraite, makambo bele makambo zelaki na loi ya Moïse, ba bateme do, makambo bele na ba parla langue comme makambo bien ndenge na ndenge. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi bazo sakana na bino? Bien-aimé na moni na bondela, ya mbote to passo la makomi au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées. Papa, merci. Merci papa nous télémisa biso papa pour être ba no ba longwa na kata esclavagisme. Papa ba faux serviteur de Dieu, ba yeko bouma mboka, ba yeko bouma évangile. Le Congo comment les derniers pour na ba faux serviteur de Dieu, ba yeko endormir peuple de Dieu, ba yeko kosa peuple de Dieu pour ba faux politicien ba yi bambongo, ba faux musicien, ba ngope ba yeko distraire papa peuple de Dieu. Papa pour être ba faux ba politicien ba yi bambongo, ba pesera bango bambongo, on bazala ensemble, ba faux pasteur, ba faux missionnaire, ba faux politiciens, ils sont ensemble papa pour détruire peuple nayo, pour endormir peuple nayo, pour ba renisser Lucifer na mitema na bango, pour ba kendeli felo. Yangozo tinda biso ba no ba lamuka, ba kabwana na bango ndongolo ba ki séparez-vous. Yango papa na tiki message na maboko no papa, que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons amen. Bien-aimé, réveille-toi. Bien-aimé, réveille-toi. Un peuple pauvre dans un pays riche. Nanu salemate. Bien-aimé, Boulamouka. Le diable règne. Le diable est là. Bien-aimé, atindi ba faux politicien, ba vrai politicien baza o baza na besoin mboke kende liboso, mais ba faux politicien baza na bango ba sangani pour être ba endormir peuple, ba yi bambongo, ba komana basi 4 5 8, ba komana bandako 10 20 30 ba villa, bandako so ba vanda ka pété pona ko détruire ka bandeko ya bango moko, ba sangana ba mission pour ba distraire peuple, ba sangana ba faux pasteur pour ba endormir peuple, pour être bien-aimé dans le Seigneur. Tous à la bateau tinate yango fo kabwana na bango na kombo na Jésus Christ bomoni tchatumba bien-aimé dans le Seigneur be asalaka vidéo moko critika ka biso lelo ye moko yona alobi vérité bien-aimé dans le Seigneur soki na Matthieu 24 Bible so ba faux prophète bakuya bien-aimé na Matthieu 24 chapitre 24 verset 24 et ça ko c'est biso mangama ba faux prophète so peut que na Acte chapitre 20 verset 30 na tanga yango Acte chapitre 20 verset 30, je lis au nom de Jésus-Christ. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ. Ici Paul Azoloba. Tango na kokende, na kolebiki na simana ngai. Oh, basakule lokuta bakoya. Paul Azoloba yoka. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels, babengo ba loups cruels, bana mawate, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux et qu'il s'élèvera du millier de vous. Voilà, du millier de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux.
pour entraîner les disciples après eux et non après leur maître Jésus-Christ. Donc Paul a loba kiango déjà. Bakoya po ba mema ba disciple balanda kande bango bakoma ba fana kwiti na bango boki chatumba lobi yango ke batu baza esclave ya ba pasteur yemoko chatumba oyo a détruire bana batu na mboko oyo abimi na basi ya batu ba bete même pona mosi pona basi ya batu chatumba bomoni ndenge nzaba bimise na poisa un faux serviteur de Dieu yona le loi qui na Congo a commis na politicien a sundoli makambo ya Nzambe parce que il n'était pas de Dieu baza ebele ona baza na bango ya Nzambe te baika ko luka mbongo bele mena yebisa ki frère moko na musala soko monika ka mutu moko o aza papa na yo ataza papa na yo ataza mama na yo ataza noko na yo ataza ndeko na yo ataza camarade na yo ataza mobali na yo to mwasi na yo soko yoki kaka mutu moko ke sala l'église bâtiment il n'est pas de Dieu soko monika mutu moko senga batu ba mbongo o ba dim il n'est pas de Dieu bien aimé na ko sala bino enseignement dans la scène il y avait 4 sortes de dîmes. 4 sortes. Sur l'église, est-ce que c'est là 4 sortes de dîmes? Au coup de Batiawana, et na Bible, il y a chaque fin du mois et puis mbongo. Ça n'a jamais été de l'argent. Na ko sala la rabino enseignement. Na sina sala ngoma na ko sala kango le sous. Na ko répéter ngo le sous. Bien aimé dans le Seigneur. Bible sur Sabiso yokana tangango na Romains chapitre 10 verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Christ, donc Jésus-Christ, est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Et on te le rabat, tout y est soit coufé là. Bien aimé, Christ est la fin de la loi. Bah, comme le sous loi ya Moïse, loi ya Moïse, ezalaki bakambu mususu. Biso tozali na temps de la grâce. Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Accomplir nyonso. Pourquoi bazo kosa yo? Bien aimé. Romains chapitre 8 verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8 verset 1. Il n'y a aucune condamnation. Mais quand tu es condamné à quoi? Oh ba demo bakima oh Jésus le baki ba demo bakindaka na ba jeûne et prière mais Jésus le baki on a kendaki na croix te botanga version na bien c'était avant l'accomplissement de la parole avant la croix mais Jésus se biso te ke bokanga jeûne pour demo kende au nom de Jésus-Christ ba demo bakokima voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons au kanganzala te ils démons kokima yo yemoko. Bien aimé, quand on a un régime, quand on a un docteur alobi na yo, zala agent pour kende ozobakisi. Quand on a na yo sokuta mususu, ozana besoin de santé na yo, ozana netinga tam susu ba week-end, n'enganga relia tam su plus tard. Voilà, mais ça n'a rien à voir avec Nzambe. Bien aimé, pourquoi bazo kosa yo? Boyoki chatumba makamba lobi bien aimé na le Seigneur. Le oyo na kena kisasa akomne sima ba politicien ko senga senga ba mbongo akomi tata bisenga senga akomi ko critiquer bana poto voilà akomi ko critiquer bana poto akomi ko critiquer ba combattant ba combat ba bundaka na ye voilà parce que c'est un perdu. C'est un perdu, Tchatumba. Oh, Tchatumba, c'est un sorcier. Tchatumba, ça bato ba pumbwa kana butu. Tchatumba, bato ba pumbwa kana butu. Tchatumba. Oh, nazo c'est une vérité avec l'esprit de Dieu. Bota la comportement naie, bota les lobeli naie, bota les aleli naie. Il n'est pas de Dieu. Alors faut ko kabona na bato aboye. Bato be faut ko kabona na bango. Namona kay moko mususu nazolo kana nzela bona moni na moni avandaki ya monenga ah tipango yeyo nabi tipango yeyo vraiment on attend tout ça dans mokili peno yo bandi ko beta ye penza mais le quoi tout ça Nzambe on peut plus faire ça bien aimé le Seigneur séparez-vous dit l'Éternel na rotanga verset moko bien aimé soko ke na Josué chapitre 24 verset 15 yoka le banza mezoloba Josué azoloba moi et ma maison nous servirons l'Éternel moi et ma maison bien aimé dans le Seigneur dans le baka chaque jour papa maman bo sambela kana bana na bino na ndako frère nanga sambela kana yo ce que Dieu te demande c'est l'abandon du péché
kabwana na bato ya mabe, kabwana na makambu ya mabe, kangama noka na Yesu. Avant la lo sambeli, na tongo la muki o sambeli, o sengi nzambe merci nga peso souffle de vie. Ata na butu so ponge katana ki o sambeli, ata une minute ya pamba. Nzambe zo sengo de ba prière ba 1 heure de temps, ba 3 heures de temps. Ce sont des prières charnelles. Bien-aimé, nzambe zo sengo reconnaissance. Oye ba ki yinta batela kayo. Obima ki ozongo sengi nzambe merci pour mingi bazongi te basali ba accident mais yo zongi, c'est par la grâce de Dieu ça na makanisi na biso mon côté. Eloko nzambe zo sengo yango wana. Au moins il m'a tambola na yo, il m'a baptisé du feu et de l'Esprit Saint, du feu donc a brisé yo. Biloko zaki nango posa bondo so posa na ngote. Apozu molimo santo. Okumu yo kapende nzama komu solo la pena yo, o lali po yo ozupe message. Biso no so nouvelle toza ba messager, mais ça na ba onzamba pesi intelligence à parole ko la ba biso. Mais yo pende ko nango za messager pour na ko samto ketika masumu. Il faut salani. Ndeko tika masumu yamba so na bomo na yo. Matthieu 6:6 kota na chambre na yo. Senga nzamba ko yoka yo. C'est tout. Abila ou 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Papa maman bo sema na bana bino ndako ngana sema na mosina ngana ndako. Pourquoi bazoko sabino? Nzamba tina ka ba message pour batu bazonga ka na maboko na ye. Mutu azo place à Jésus-Christ na maboko na motema na yo te. Basali bandako wana bino po balongola bino na maboko ya Jésus-Christ. Ba bana na satana. Ba goy bango ke nimisate ba komolia ka ba mbongo ba dim ko suma mituka comment l'église passer bazo pambo mabandi bazo pambo mati. Bozo matikeza nzambe te. Bozo matikeza lokuta. Réveillez-vous bien-aimés. Réveillez-vous, ils sont là pour vous endormir. Les musiciens sont là pour vous distraire. Et les faux pasteurs pour vous endormir. Alors les faux politiciens, bazo bambon. Botela mboka mbomba sala ba publicité ba masanga na ba moyi makasi. Ba bar et belé, l'église est belé. Bozo monte qu'il y a un problème. Bino bozo monte qu'il y a un problème. C'est pour détruire ce peuple-là. Alors réveillez-vous. Réveillez-vous. Séparez-vous. Beaucoup de fanatiques, il y a des pasteurs, des fanatiques, il y a des politiciens, des fanatiques, il y a des musiciens. Tout le monde a des réseaux sociaux, des soins na kapona bango, des finga na kapona bango. C'est terrible. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, yo kelo ba sibiso na 1 Corinthiens chapitre 16 verset 19. Wana kotanga yango 1 Corinthiens chapitre 16 verset 19. 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens na 1 Corinthiens chapitre 16 verset 19. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre bien-aimé pardon, bolimbi si bien-aimé nangai. 1 Corinthiens chapitre 16 verset 19. 1 Corinthiens chapitre 16 verset 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, qu'on parle l'église. Église ezali peuple. Peuple mis à part babé en église. Eza batimati. Il s'est bien à quatre églises à établir un tel, dans la quatre corps du Christ. Et c'est dans quatre bâtiment. Alors il venait chercher son église, ça veut dire il venait chercher son peuple. Il y a 1 Corinthiens chapitre 16 verset 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les églises d'Asie vous saluent. Et là qui c'est nini? Et là qui c'est ba chrétien, ba santu, il y a Asie, ba pesibinumbote. Yoka. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille avec l'église qui est dans leur maison. Oyoki? Avec l'église qui est dans leur maison. Donc, na ba chrétien au bazan ndak na bango bazo sambela ba pesi binombote. Alors, mon église ça bâtiment et zande batu. Et zande batu Aquilas et Priscille mosna mobile avec l'église qui est dans leur maison. Vous salue dans le Seigneur. Bien aimé, pourquoi ba ko sayo? Comme Jean-François et Françoise avec l'église qui est dans leur maison avec leurs enfants. Ou avec les frères et sœurs, c'est tout. Quand on peut week-end pour ça, on pas l'ando pembele na France. Quand on peut et pas Patrick et Nanan Satouké, tu sangana kuna. Comme tu peux pas frère Tanguy Bangala, tu sangani kuna. Comme tu peux pas frère Nabiso Seti Mulench. Voilà. Donc pourquoi Bazoko Sabino Ndekunangai? Comme tu peux pas Sukuna na Hollande, pas frère Nabiso Gloria, Hollande ou Allemagne. Frère Gloria, na bossa la place au Salara, mon frère. Mais pourquoi Bazoko Sabino? Bien-aimés, réveillez-vous. Nous sommes au temps de la fin.
le diable travaille. Il est là pour vous endormir. Ce que Dieu te demande, c'est la repentance. Que veut dire la repentance? Le retour vers Dieu. Bien-aimé, l'abandon du péché. Bien-aimé, c'est tout. Et lui-même, il va te baptiser du feu et de l'Esprit Saint. Le feu veut dire le brisement. L'Esprit Saint, tu reçois l'Esprit Saint. Bien-aimé, vie peut changer. Makambo peut fungwami. Albi, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Ozana bezo ya montouté. Vrai prophète ya vinayo. Eza yomoko. Acte chapitre 2. Bien-aimé, on a verset 17. Albi, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Yomoko prophétiser na vinayo. Ozana bezo ya montouté. Bazo kosayo. Alobi si, tant que ça a un problème. C'est tout. Comme on a un problème, oui, maman François Sambelé, on a foutu un Sambelé Lingaï. Bien aimé, pourquoi Bazoko Sayo? Makamboza, mais un club d'amitié. Oh, bon, on a un Lukuta, Batanga, Bansen Alliance, Tango, Juif, coutume, ou les coutume, il y a Juif, na Moïse. Les Juifs sont justifiés par la foi. Dans Jean 1,17, la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Yo, maître nous a Moïse ou à Jésus-Christ. Babé en prostitution spirituelle, Ndumba ya molimo. Olanda Jean-Baptiste Mabé, baptême. Olanda Moïse Mabé, dim. Olanda Eli Mabé. Olanda Boué Mabé. Landa de Jésus-Christ. Yenda Koufela yo. Batuno sona ezakine lilingi à Jésus-Christ. Bien-aimé, Nzambé a pambola yo, Nzambé a visité yo, bien-aimé, Zala libre, nous sommes libres en Jésus-Christ. Tambola na Jésus-Christ, bien-aimé, Yamba is na bo moina yo, Kabona na ba faux pasteur, Yango za na ba problème belé na vie na yo, Pamba tozo sangsa Yesu na pasteur, na ba Moïse, na makambe belé na motema na yo. Bien-aimé, Nzambé a pambola yo, grâce à sala na ngai, ya ko yeba yepe ya ko tambola na ye, asala ngo pe na yo. Bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Ba Congolais surtout il faut battre la racine nini. Ah, ce que vous avez Congolais à solo et Seigneur Otala Bobel Congo dialogue. Congo dialogue. Eh, t'embêtes. Aux Assir. Ce que vous avez Congolais à solo au Kokiko Zanga Mokolo mon côté et Seigneur Otala Bobel Congo dialogue. Oyeba Makamo Mazali Koleka Kuna. Donc www.congodialogue.com. Ce que vous avez Congolais à solo. Yango wana. Il faut que Congo dialogue. Tina yangu ngai pena yebaka makambo makolega kuna nabosana te. Otala rapeka Congo dialogue. Tembete. Ya, ata nazali congolais so ata ba mendele kwa kokiko tala. Congodialogue.com